Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Voilà, on botte na banyo so ba kolanda biso na Sarato la TV, chaîne na bino ya actualité, chaîne na bino ya activité kana ya saka bino awa to ko lala te to ça la bino toujours mo sala activité ezali toujours kokoba actualité pe ezokoba toujours. Merci, bienvenue sur notre émission Vérité présentée par Paulin Mukendi. Mona suka ba Mukendi nyonso. Voilà, na émission na bino Vérité lelo nazali bongo na invité na ngato mesana ko zala na ye trop autre ni analyse par rapport à l'actualité et aux régné na YouTube, actualité et kangi YouTube, actualité ils ont dérangé communauté congolaise vraiment botingana lo ba ils ont dérangé communauté congolaise parce qu'ils ont distrait biso pour vérité zate na katina yango to yebi bisika to zoko maté shit ya te to mona makambo nyonso ebima ebima ezala na ba shit na mais oyo to yeba susu te shit nango eza vraiment wapi vraiment to kobela makambo etali Yvette Kalombo na Karine Mokonzi toko toucher pe mukie kwa ya Niki Menga oyo yena équipe na yepe mbilinga eza vraiment invité na ngaya mukolo lelo ezali bongo mbinga zor de la presse maman Sarah Tola o tozana ye déjà bon comprendre biso po bo moni biso tozana plateau na biso te mais toza libanda moi libanda kaninga zalaka to sala mo analyse po total sabino comment makambo ngo ezaleli Morel merci na derrière la caméra lelo nazali bongo na ma confrère à moi. Bonjour maman Sarah. Paulin Mukendi. Maman Sarah. Bonjour. Bodi. Ouais, bien. Ah. Bote pe na bandeolias to ba olanda biso na ngonga oyo. Namoni déjà sol mbemba na commentaire, namoni Célia Kinkela, namoni Makia Kumba, namoni maman 4R, namoni bandeko belé hein. Et un grand merci pe na groupe WhatsApp na ngai soutena ngai, président Bébé, maman Nathalie, maman Mireille, Edwige Kalala, Pamela Kabeya, basé belé vraiment. Eliezer Kanou, Dalia Onema, un grand merci pe na papa Diego Melito, Atika Angate, et surtout na bateau bapesa nga ba conseil parce que nga mutadao pesa nga conseil trop c'était ma pauvre maman. Oyo akufa que son âme repose en paix. Et alors na fungola lito ina nga na bato nyonso tout. Ata mwana muke akopesa nga conseil na koyoka me na saka analyse etant que mbiaka est-ce que conseil eko rapporter nga pe bonheur un jour est-ce que etinda nga na liburu te donc mato yanga yokaka vraiment bato merci na bato ba conseiller nga na privé na bato ba komela nga bapesa nga ba félicitations na ona ebi na ona ebité pourquoi pas na grande sœur Tatapo et Fapekato na maman Gina Amatou motema papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Et bah moté pe na Amélia Mweba la privée de Orlando Domingos on a la yepé lipasa ye to kelene ba 25 ans d'amitié bino boka bona te bon misela na ba vérité taka to beba na bati mobali na ko quitter anga pa ko quitter batiki biso na bongo to blokane ti moko ka luka muninga to bongisi pe na nde to bongisa pe bato ba yeba te do bato ba pota asuste moko ta ko samuninga te zela na live na ngale loko yeba voilà na bo salama te bise ko koma te na ko tumba internet kuna botumba na te to abana nzambe to ko koma na ba niveau na te parce que même bano ba botami tata mo mama moko ba telema pe na balabala bazo finga mais ba okabwana te ça montre que bato tout ba finga nga pe lelo to koma osolola donc il a qui se ma tout to sala lelo et ça la invité il y aura un jour to solola kaka vous comprendre yango photo lexa na ba limite te tant to sala ba biloka ba réseaux sociaux vie eza na ba surprise et on ne sait jamais dans la vie. Voilà, merci maman Sarah to sala kana to mosana osala na biso équipe à place cité partout to ozala bo solo na média. Voilà, merci maman Sarah lelo limbisa biso pour na ndenge tozo zwaka
bandeko ba comprendre biso ya soki bokoyoka mwa makelele toza libanda na chantier bandeko bakosepa kayasi bakotika kayasi vraiment bosipote biso par rapport à makelele mais toprofite topesa ino kaka juste message mwa sara toloba nano likambo oyo ekomi kobetisa nga motu parce que toyeba suite nango te bit nango toyebi mais suite eyeba na susu te vraiment eyesala mpasi likambo ya Karine Mokonzi na Yvette Kalombo te limbisa biso vraiment mpona yango nga nayebisaki yo ke makambo oyo ti ekosila nga mpe tokobandisaka baanalyse na yo mpe surtout analyse ya lelo eza nango par rapport ya émission ya lobe bandeko bakobenga soki mpe ata ozalaki cité na makambo oyo te tokobenga yo te mais oza mpe parmi bato makambo ezoleka bakotanga mpe kombo na yo yango wana nalobi no nakozala kaka na yo topartageaka na yo elongo voilà mama sara kolala kolamuka tokomona Yvette Kalombo akomi kobimisa biloko oyo aza koyisa bato ke bozela na kotumba YouTube na bavérité lobi kuna tokoyoka Yvette Kalombo alobi Karine Mokonzi aboma ndeko na ye est-ce que eza bien koya koyebisa bato makambo ya bongo na TV en tant que yo mopanzi sango en tant que yo mosali analyse. En tout cas, merci beaucoup pour la question. Hein. Et na redéfoncer les lots, na relexer malobate parce que na réponse, na question, on a encore répondre à l'opinion sombre commun. Na tiqué le temps, on s'exprimer le cas journaliste, na répondre à la question au poussé. En fait, il fait que ya les canaux médias, que le bac, bande konanu, oh bazolo baké. Ngai na koki ko salela ngo émission te ngai bakanganga internet mobimba na batu na yebi na batu na tikala ko yeba te kuna to komina no te ngana na komina dossier na na répondre na ko mape ko na kana répondre avant na répondre no donc le cas internet mobimba ko tsara lar na kombo na nga c'est que nga ce qui sujet mo ya analyse ye na réseaux sociaux na ko tango na sala analyse selon cerveau na nga voilà donc na répondre ce qu'on a question na yo. En fait, quand tu as la Yvette Nengo-Loba-Lobi qui est Karine Aboma Bande, Lekina ye, Aboma Bande Konaye, il y a des mamans qui sont des Nipolins, tous à la bazo bâté, tous à la batu, tous à la maïle. Vous comprenez? Tu as dit que gratitude des athées dans mon kilo. On le sait. Tout le monde peut trahir tout le monde à cause d'argent. C'est comme ça. Tout le monde peut trahir tout le monde à cause d'argent. C'est automatique. Alors, c'est décevant, hein? Ça la passe, mais quand même, na répondre à une question. Ce qui fait que Karine Aboma battu. Ils sont qui le cas de Yebaki te Yebaki c'est qu'il pas participé à l'Iwa. Parce que la Bible dit na yo oyo Yebaki, un format qui battu. Oyeba que Karine Aboma lekine. Tu nous as pas informé. Papa nous a pasteur. Oyebi si pe papa nous te. Oyebisa mututé mutakufa après 10 ans mutu déjà ça kufa donc yo pour participer déjà na liwa na e le cas muta ça kufa est-ce que c'est important ko yebisa biso ngo sur na média vous avez fait des complots avec Karine Mokonzi pour na kokoisa bato belé ensemble bo c'est complota pour na kofinga bato belé ensemble. Aujourd'hui, tu viens te racheter, c'est comme si nous avons tout malamu, Karine a tout mabe, talakuta boma mutuboe. Non, mais vous y étiez de meilleurs amis. Vous allez qui bien nous elongo. Tawana yokuto amona pasteur. Et tant que moi na pasteur, nous nous obéta tolo, ngaza moi na pasteur bien éduqué. Muto aza moi na pasteur aza bien indiqué. Tant mieux ce que ça que au fungoli miso bimi na kati ya mvutima Karine. Au moins, on a monté le bambaza au se contredit. Il y a un lobby à la rata liwa pour la prière à papa na épargné. Est-ce qu'on dégaine la prière à papa na épargné on a liwa au rata banga bakato loko. Mais la prière à papa na ils ont épargné on a voutima Karine te bossane pendant 10 ans. Bon, peu importe ce que côté na c'est en voutima Karine. Tant que bimi na kata en voutima. Yo faut et là on y ngoya na médiateur. Tu vois la médiateur on que l'église à papa na yo basali o délivrance parce que ya kinando komela kinando soit disant bimanga ba fantôme yo posa ka ba fantôme ozala ka na ye
peut-être pe afrena vie na yo peut-être pas yiba ba chance na yo donc yo peta oyo ongoza na YouTube te na repentance kuna ozolukelo nzambe bangomba epai voilà oluka délivrance sincère place olingo kendo yebisa batu ke Karine aboma batu ya église voilà repentance sincère nzambe na yeba ke Karine aboma leki na ye na bomba secret na yebisa mutu te na loba na famille na ye oyo ya koyela biso na média boye et puis sans preuve il y a théâtre. Il y a théâtre. Maman Sarah, nazongi mukeka par rapport place lobagi ya makambi ya mbongo à cause d'argent ou à cause de la mutomabe oui. Est-ce que tant où Yvette parce que Yvette ça mutomayele oyo bato ebele na YouTube ako loba Yvette ça mayele Yvette ça mayele. Et puis ça bien éduqué moi na pasteur. Voilà. Est-ce qu'akoki koya kozo c'est la muninga mabe parce que bango ezala ke Karine mutabandaki Karine mutabanda bon. Tondimi Karine mutabandaki Karine déjà zandoki de bolobaka Karine aza impoli otoyebi banda le bandela zalaka toujours impoli Karine mutabakisi Karine makamnyo sto mabebo yo Yvette oza saint même l'éducation oyo ko éduquer mwana na yo ke soki muninga fingi ye pa ya finga ya zongisa ozape mwana nzambe. Je ne pense pas. En plus, moi, on pasteur les sous. Au moins, déjà, on finit déjà bana pasteur. Je ne pense pas. Net biso, net ngalelo Sarah. Ngalelo Sarah. Vous comprendre? Karine afinga papa, afinga mobile nanga, afinga bana, afinga batutu. Vous comprendre? Nganga afinga batute. Afinga nana te. Batu bafinga nana na chaîne nanga bafinga na bana ya nana na chaîne nanga batu babima bayebi bakombo na bango mais ça na autorisation na yo yo kate bazoleka na chaîne nanga bazofinga ndenga pe kuna bazoleka na chaîne bazofinga mais ngamo na kana kilo lolemu nanga eza kilo quoi ya ufinga moto vous comprenez alors nga bafinga nga Karine auto finga nga na papa biso tout à l'heure kwa ninga na fingi pe maman nete. Maintenant, quand on a d'abord son abina finga penda Karine bien en lela. Bango ba osa ese bager. Je parle le temps. Allez là, yo posa na biloko Karine. Biloko ko tout te bango ba ko sa biloko ngaka maloba nanga. Non finga Karine bien. Na yena famille na akolela. Mais ce n'est pas mon deal. Et akop nanga te. OK. Na ko sala ngote. Parce que comme on a mukamayele. Na ko ko se rabaisser na niveau Karine te. Mais ce que Yvette Adam Mutamaye aza mwana pasteur ko nango asambela kaza mo centre ndeni na kitia ya kokani na Karine pour ça la faire face ya ko répliquer ko finga maman vraiment c'est que ils en sensité maman Sarah ce qui est là oyo famille ya Karine est décidé ba porter Yvette Kalombo plainte par rapport ya liwa ya ndeko wana oyo ya koloba ke Karine mtoboma wana est-ce que Yvette Kalombo a une preuve ya justifier dans l'état pour na makambo wana bon na évité na évité yemora yebininga osuka nango parce que ngapeto mbakanga nga na mamba fali na kendanga moko na kendanga na ba team bipote vous comprenez omoni elo mo na yebisa Yvette mutu poso mbalopango senga mutokino il faut suyer na pour bonga na vie au réussir il faut mutokino ka ba mama wana poto tant na kenda makala mutaptinda ata $1 ate tant na zo vivre souffrance na makala na souffrance ngonga moko lelo batu ba mona nga Sarah to la za bien aza en bonne santé mais ba ebi maladie ezaki kati na ngate o nga na souffrir nango et puis ti lolo na continuer komelela kango ba kisa bokoko zo comprendre c'est moi qui souffre na kokai pe ko kufa na tiki bana nga ba mama wana poto ba team bipo banga bazo soin bana ngate on comprendre mais baloba ba ça s'il te plaît na koma pété oza journaliste ko linga okota na baloba te linga okota na ba preuve parce que quand ngana yo to sala ba émission na senga bango ba preuve ba jour ya te on comprendre donc lelo yo ka ba même personne wana bango wana ba soutenir ye Yvette bango wana ba otindelo ba 100 ba 50 et bongisa vino te osuka ka lokwa Karine dengo finga ye poyo pokoti na lengi wana basanisela rayo ngape na koma lokwa Karine azo mbongo garantie oza za luka ba futela ngandaku na sala raboe ofinga Karine mais yo pozo kene na même cop que Karine bakoma pe ko salela yo bapesa mbongo garantie basala boye baka suka yango moni Karine azoko ko avancer na vite même na penser parce que ba mesani si ne loko ya kosangisa aso sala ba luka na effort na yeki OK on se comprend
comprendre yango wana moni azalaka journaliste na Congo bakomi na poto akokosa eloko te etikalaka la Chine nasomba mbetu la Chine siko bato basangisaka bambongo wana omona na bafamille na bango mpe bazosouffrir basungaka bango te mais bazopesaka yo moko ezolobela eloko te ke mbongo nazozwa le bien malaki n'en profite jamais nga nafuta masumu na nga na prison po dépensa kuna mutu pe ayebi pe te voilà mutu ayebi yango eza Angelica ayebi montant ayebi makambo mutu badépense esalama kuna ayebi le bien mal acquis n'en profite jamais nga nafuta prix vous comprenez na paye ba prix na futa nzamba atika ingako po nzamba azaka juste ntango osala makambo okosa mokili mais conscience non nzambe na likolo okosa bango te okosa bango te o comprendre nga na futa ba prix nanga donc Yvette a continuer kosala ba émission parce que nenga za wana ata loba tika ba olinga tika te maman Sarah Yvette a continuer kosala ba émission ceux qui ont ba argument ça mais besoin de ba argument si Yvette na biso bazoba polin moni baza bazoba comment bazoba yango na ina décrit bazoba OK soki tozongi na média omona bato tu basala misala na bango bien baza en succès te voilà bato balanda éthique de théologie s'il te plaît so moni bato tu bana succès na média ba bato bafingaka y compris nanga na kati so ipo na mafinga te ba otala ngata gloyo langi mafinga ya kosaka na te vous comprenez Karine ti la Chine wana kenda ko soutenir ye ba maman bazoba ba papa bazoba boto soutenir muto ka Karine sur base de quoi Karine a fait quoi Karine azana nini o bino bo kene ko supporter o ba supporter ke poani pona finga ka bato apparemment communauté na biso comment plus ko sepela na mafinga et comment olongwa ko longola bango mo ba stress yango moni congolais akoma na problème mutu biso tout pena to koma na ba problème mutu so batieli biso pena ba psychiatre ba yo mona ke toza na ba problème mutu so sale mission na normal oyambi mutu pour le botala te vraiment wana oko cité so to sale mission ke Sarah clashele ka fali ya des gars bango nyonso ba yi wana yoka ba commentaire yango nazolo bango balingi makamandingo wana so ngape nazala zoba parce que ngana tant na ebi vérité za lebele na ebisa bango na sesenga bi vérité za niki azala jamais na zemi o Sarah yo kamaka munoko bomba ngo mema biso ka bongo to mema bino nini do falina nana bafinga maka yo mema ka bango na buso ba wana kasi bango baza bongo Yvette ba argument koki kosila mais pour Yvette baza na bango bien bango bando financer ka mbongo misusu bango bando pesa na makambo lo bakosa nga esala melanga mutondi maporte garalo bakiaza camarade nana basane kindumba na vie vraiment Sarah soko zane loko lobate na yebiso makamna yebi Sarah zane Sarah ngana lobana ne loko lobate tozela nikia bota ote Sarah silence ekoti makasi okoti ka silence ne omona kuna bango bazofinga biso te okoti ka silence ne wana te soko zana babo zana ba mega te pona live na otindelo mbonga mega ka sikoyo yaya kota live ngamona yebe ngamona ko benga na koloba ngana za camarade nana yo kota ka live changa mona lo babatu ba benga ba bando finga omoni bilo communauté na biso elingi soko tali bato nyonso baza na succès na réseaux sociaux bato ya mafinga en tout cas so oza na mafinga to ozwa makambo te na réseaux sociaux vraiment okozwa ngo te bango baza na nsima kote makambo ya guerre eza soko guerre eza yo Sarah moto osala baguerre baye na nsima no bake mpe na nsima oyo wana bakongolais bakoma district te bakabwani mbamodeka bakabwana automatique misu bake na A misu bake na B koto so bafingi bango pe baza koto so bafingi et puis baochana balar na bango mbongo bata poto na malili wana ndie bebisa bango mitu babwaka na bambongo na bango ezobwaka manga bongo mais tokomona bato poto de la famille na bango eza ba bango te vérité na bina tiki na moni vérité fona ba lo expliquer ba tu vérité babalukelinga atali selo mando Angelica moyibi ye pa yo ozwa même kopanga komi kokosa bango mama niki aza na zemi Sarah balesi mbongo pa fali basomeli jeep
akomi kokosa bango du jour au jour po nini bakotala bakotele mbongo na suka nango Niki plaira ye moka bibaka lobi je suis mère de deux enfants et la que nyonso wana ezalaki lokuta congolais alingi bato bakontinue na vie wana yango na oloba na Yvette kota na ben wana ya Karine c'est bien bon parce que soko ozalaki moninga malamu soko ozalaki mwana pasteur mwana nzambe kende koluka famille ya Karine kende koloba na papa na yo tubela loba makambo Karine aza nango zwa temps sala repentance parce que olobi déjà okokai koloba basekret mosusu biso tozela obimisa apparemment obimisi yango te peut-être oyo oyebi yango te bato bayebi yango eza équipe nationale alors oso ozwi odmat oza mayele oza na chaîne continue bando osala misala na baémission na normal parce que na motoki no bando ozwala moto akoso te konvie nga te parce que nga nakozala la seule journaliste oyo aya média nazalaka nanga véhicule nayebaka nde basaka conteneur nayebaka nde basaka groupage nayebaka nde bavanda bafutelaka nayebaka nde basombaka terrain naya YouTube yo déjà YouTube na babiloko na kuta elo moto voilà naya déjà bongo nayebi nde bavoyageaka nayaka YouTube na passeport nanga na bavise de na kati vous comprendre mais ebele babongi na YouTube bato bamona ndenge azobonga ndenge azosomba motuka ndenge azosomba lupango ndenge vie ezomata ndenge azofutela toyebi bango bazebele bato tu basala komo na internet bafingi leketu azofinga bato mabe po se stabiliza koma oyo akomi lelo leketu lelo soko otie na live na Yvette obatre oyebi pwani po Yvette azana moto ana mafinga bayebi ke leketu sa sila po bango so otiki ofinga babino sila leketu sa sila mutu to ye comprendre azwi conscience leketu azwa conscience ke mafinga oyo lobi kuna eza nango babie malaki ntango bozwa vi ya leketu ntango abanda kofinga na ndenge akoma lelo nini eleki ndenge akoma lelo yango na oloba na Yvette motoki suyer ya motoki no nde ekoki kofaire avancer yo l'argent sale le bien malaki bambongo ya bamama poto eza baargent sale oyo tozoyeba kote te euti te motu te makolo te bamama wana soki baza bamama oyo basambelaka bayebi nzambe pourkui mpo baboma moto ya Yvette na Karine mais bango bazopelisa yango nazoloba pourkui mpo babenga Yvette yo oza mwana nzambe Karine afingaki mama na yo biso nyonso tomoni ndenge azofinga meshaka aza mwana moke ayebi makambo te mazofinga ye sala nini kanga motema tikolobi deja ekoki continuer musala na on se suit bato ba soutenir yo aussi ba partenaire mais tiens travail tiens maïle non en place vas-y travail on se comprendre ba maman wana ba kolinga te Yvette ozola lisa makambo ni ata sous live omoni mikolo apparemment ceux qui te bandi komona makambo Yvette azobimisa ça bato ba komo pesa Yvette ya yete dernièrement on était Yvette avec na ba conseil aye na ba conseil babine Yvette bongo to sani to yo kana la mondial ngabo ba moto Yvette aye a créé bato bakufa boye na boye mais on n'a pas de preuve comment to accepter kaka ngo facilement que oui Karine aboma bato ata na lingaka yete ata bolingaka yete on accepte to ko accepter comment ezal insulté ezal likambo meurtre ya liwa mutu to ndimaka boye Sarah Bomamout, allez répondre que Sarah Bomamout. Jamais. Il faut faire la preuve voilà. Nana Zalaka. C'est ceux qui pas Zalaki il y a pas ceux qui d'ailleurs pas. Sarah soka inga Bomamout, on dit mamuta mona enenga zo Bomamout. Jamais. Voilà. Maman Sarah, ça là connaît ni comment na Karim Mokonzi makambo nyonso oyo Feli Tigre alobaki pa Yvette Kalombo. Alobaki non Karim Mokonzi asubaka nyonso ana to yebi yango comment na Karim andemi yango na media. Andimi yango so eza sala ngwandimi na boto sani so ba sala ngwandimi yango alobia sokola kate ya ni omoni Karine na Yvette baza les oiseaux de même plumage c'est que moi je ne veux pas c'est l'hypocrisie oh Yvette azolinga la tsaba tuke Karine ndaza kama be Karine toni kokose la pe ba mvutima boye bande konanga qu'est-ce qui prouve qu'elle était envoûtée bino nyonso bokomika kolala kolamuka to koma okosela mvutima na ntango asuka mvutima kowanga na biso c'est la fimbu babetaka biso bango mibale baza ndenge moko preuve on est Karine a provoqué asali flèche ya aller Yvette azongisi retour baza ndenge moko nga Yvette afinganga na sala elo te vous comprendre abanda ofinganga depuis
nasala rien eloko te ngai ntango internet mobimba bazala contre nga na makambo ya Niki, j'étais la seule, je soutenais Niki. Epesaka bato nyonso motema pasi keto bango tu bazali contre nga na bapire nga to banda obenga na tosola toseka bamonaka na émission boya démarrer nga et après bango nyonso tu wana pe bakoma kolobela suka Niki donc banda ko envier pona bango Sarah zao vivre Niki azao tindele ba code Niki azao futa ba mbongo yango Sarah banda osala ba émission. Or Sarah banda osala ba émission na concept ya souffrance o ya viva azomona ke non tout le monde a négligé, a répété qu'à histoire on a vivant la vie. Vous comprenez? Il y a des gens qui maman wana, bazo soutenir ni n'est pas Yvette, bazo soutenir ni n'est pas Karine. Les insultes. Vous comprenez? Buzoba. Voilà. Ba tout musuba bisinga babiote Niki a sali fondation, Yvette pas sali ceux qui ba association. Maman yo so la fondation yo moko na ndaku te yo moko na loto sa fondation de non déjà c'est bon garantie déjà non yo kate ya na nga na so neti pas Niki Niki ye moko poazwa asombela mwana mutu kesengaki batu ba cotiser pour que ina zo voiture siko akosala association ya kosunga bana ba orphelin na sur quel but non akosala lisuka ninga sengaki akosala lisuka sur quel but. Même la Bible dit, avant au kabela baninga libanda, il faut tala nzinga nzinga na ona kata ndaku na yo. Banani balali nzala. Jamais ko tika na ndaku no bana balali nzala ko sa ela bana mususu. Sko na ndaku na yemo kaza sans domicile, Niki sans domicile na poto. Ana Kishasa ta terrain vide bana ngote. Siko mbongo ya kopesa ba ofele ko utawa. Niki atika la osala association te. Kimuyibi lokuta na. C'est ça nga ya munoko kaka. Ya. Basi apoto bazo mériter ko escroquer bango bongo il faut ka ndengwana vraiment parce que nga personne na linga na continuer na bango na kosa bango na continuer na lokuta na nga na continuer na lokuta tina suka Niki kutonga to somba lupango na Niki tina suka non yebisuti vraiment ana bon parler et puis na bon manipuler bango taka na manipuler monde entier bamona Niki te Niki alobana nte mais yo de on ingisi déjà mais c'est moi nga sala na manipuler monde entier ngam na limita bango Niki mutu ba mona te Niki ayekoloba ka lobi ayekoloba pas apparaître sans gaz et l'autre côté sans succès vous comprenez mais succès on yo pesa déjà le boto là qui déjà mais je te dis c'est moi parce que ngata na yo mona bien malaki ngala mona nzambe peu importe YouTube eko sangate naza chrétien makila na otikala yango nako participer te na complot bazoluka ba détruire vie ya mutu ngana yokana na Niki te to détruire fali na sukoli maboko na tiki bango za kivia ndeko na yo yamuna soloba kaka bandeko bafinga nga ke Sara lukuta na Niki bandoki bango wana bazui relève bakomi sukolobela Niki ozomona réseaux sociaux nde etambulaka c'est bozaka boy bo balwaka esika moko yamuna soloba siko yango na oloba na Yvette loka ya sa zui na ekop na ye lia na yo ba mama poto wana mbongo sala nyonso mais yebaka l'argent sale na profite jamais il faut suyer à mutoki na wetanga pour olia pour vivre pour osala ba projet yo lingo sala eza na ba monga ba mama na te pour te bi d'état d'âme na bango te parce que bango baza parmi bato bazo alimenter bo soto na réseaux sociaux ceux qui placera ndoza ba otinda mbongo ba soutenir yo osala ba vie ceux qui bateau ba osala ba mission normale ba otala bango te ba soutenir te ba otinda ba mbongo te yango moni mutu to azo bima na réseaux sociaux kwa finga yango moni pona ko gagner mbongo mutu to comme une facilité même ya ko trahir son meilleur ami pendant 10 ans dire de n'importe quoi sur elle pour gagner de l'argent. Et ça makamukari na sala raninga finga bana bato seka mwana gloire ya kufa. Pona mbongo. Ani ki bato batala ke soko finga bibembe. C'est que ce que comprendre bien le voilà. Finga c'est auto finga mwana ya Yvette oui. Finga ye makasi, finga ye makasi. On se comprend. Et ça ba cop na he. Azo finga mwana muninga me ba mama mikolo pe ba vandi ba obete. Na betele maboko. Sali bien mais baza pe na bana na ndako. Ozomona niveau kindoki yango moni mwasi atonga mboka te ozo comprendre yango moni bana pote belé baza sans éducation pour tala ba maman na ba bilo basaka na ba la plupart ce sont des femmes hein moi c'est tala ba ah oui c'est 100% 90% ya basi hein des femmes tala bilo basa na réseaux sociaux ba éducation ni ba pesa na bana ba ozo comprendre donc eza communauté na biso ndezo appuyer
bêtise ya mafinga Yvette aza prête ya kotika ya continuer chemin na ye aza soutenir na bateau babi kotika te kosopa yo battre kende na Karine ka ndengwa na bofinga na kaka. Voilà, maman ça en tout cas juste na deux questions pour te citer na émission na biso. Comment on a eu pe na makambo to ko bande ko oyo baza na ngambu ya États-Unis bakoloba yo soki okolobela makambo mingi oza jaloux ya Yvette Kalombo. Ozo banga Yvette abattre record oyo sala na Karine. Ozo ba abeta koleka yo po niveau zo kendele bande kwa tabino bande bota la biso bomo de ali Yvette ala ngwa de flèche ali kolo yango wana yo oko kolobela kai mingi mingi acha na sepo akoma place yo zati. Merci question de kitoko obige bando tuninga ba question frapper nga penda ngo en fait eza raisonnement ya bazoba parce que le banani ya bazoba na Congo toza na batamitu na bazoba belé kaso mona likambo mais azo sala kizoba na kati avec conscience na ko sala na kizoba vous comprenez déjà koloba ngaza jalouse na zobanga Yvette abattre nga record c'est ça aleka place yo zalaki aleka basika OK de 1 dans une phrase à jalousie. Congolais belé baluka ko apprendre peut-être ba yeba na bango Christine na jalousie. Longwana jaloux. Comment na ngolo kwa longwana imbécile. Mais soko bengi mutu ala yaka tianga signification imbécile. Et belé ba otala biso pe ba yebiti na ya jaloux. Jaloux ezalaka ba jalousaka mutu aza supérieur de toi et non inférieur de toi. Comprenez? C'est-à-dire ngolo ba ke yo za likolo ya Yvette Kalombo. OK, voilà. Bandi ko bofungola mato ibia. Ba jalousaka mutu aza supérieur na yo et non inférieur na yo. Banda na ya YouTube na ya na sima Yvette Kalombo. Je parle de tout mon cœur hein. Sans rancune, sans problème, juste que faut na répondre alors moi na mayele po bazo baba moi tout. Na ya YouTube après Yvette parce que bango babandango déjà na ba gloria bango tout natikala ko calculer Yvette te natikala ko tala Yvette te natikala pe ko boulette que un jour na sala rando na ye na eba Yvette na émission babandaka guerre na gloria olangi tango azopesa ba schéma azoloba makambo classe na bité cette fille a maele et ça ka internet ça on nenge memara bato et memi bato et puis internet to luka to tuna te ye mutama ele bongo ndenya e kota na internet te to tuna te po ba réalité zebele na e kotala e susu tango afinga ke héritier bon afinga ke héritier te mais alobela ke héritier bien te bato bazalaka na héritier ba sepela raté loko petit héritier grâce masikini a sepela raté abenga lobisaka to loza pinga mona ochelo carburant grâce masiki na pesanga $20 na misu ya nene ya kelokelo nene ya kelokelo za témoin akutaka ina nene ya grâce masiki na bengo sara to la na besoin na salle émission ba Yvette pena bako Yvette ako bungela wata te banda lelo tilo émission za enchaîne nanga na pesa grâce micro na chela grâce micro nga na poser ba question à sala droit de réponse na ye et pas Yvette. Yvette a saela ngango keto. Ozolanda oyo yambaki grâce à ça les droits de réponse. Ya mona zoloba. A saela ngango n. Pona yambaki ye ba question yanga ba réponse ya ye ya saela ngango n. Ozoyoka. Na yebi pete ka saela ngango n. Awa na oluka ka na loba maramba jalouse. Oui oui. Na yebi te ke ya saela ngango n. Et après tu es beaucoup na Yvette parce que première fois dans la vie na mona Yvette ya na conférence de presse ya Ferregola. Ozolanda. Avant na nos conférence de presse à Ferregola, mu comme sou na vandi batindelinga lien Yvette na Tanya Mabedi. Tanya Mabedi ayambi Yvette Kalombo Yvette ofinga na mbali na. Abi promotion nini ye sanga wana libundu wana osalela affaire egola Yvette afinga nga émission eza c'est Yvette bana ko finga batukala
promotion ni Sarah ça elle a fait rigola. Pona ndima ye kaza mwasi aza journaliste asola sala promotion bana ko sa promotion ya mobali na Diego wana waze loko taza mayo afinga. Mais moi ça m'étonne aujourd'hui de savoir que Yvette Ozarata ainsi qu'au Vandate, ça me dépasse. Si c'est le cas, ça me dépasse. Vous comprenez? Yé mutabanda ofinga. Parce que tant afinga nga pona banda soutenir faire. Afingela ngani. Zakani. Cause na on peut bana. Voilà jalousie. Olanda. Toké na conférence de presse à faire rigola. Landa nga bien. Tokomi na conférence de presse à faire rigola. Oyebi mutabanda ofinga nga. Batinda Deborah Bouanga finganga. Ouais. Makam na lo bato ba otala ba yebi de mission. Batinda Deborah Bouanga afinganga. Aba kelanga ba mwakela. Ngamoko na makauz. Nana ni oyo viena nga o nani. Kombone kiminga kombone uya kaka. Na makauz. Na viena nga wana fiston frappe. Maka uzo yebisanga Sarah kolanda Yvette te. Yvette azoloba azoganga. Deborah finga sora meki na oto osangela eto beta Yvette Kalombo aza parmi batu ba complota makambo eleka na conférence de presse à faire. Akantanga na opese succès wana na pesa te. Maka uzo bisara ko répondre te. Vana na makamnao. Une fois répondre, une fois lobi na bango. Mbala mo soka omekika ko répondre bango azimba mo makamba azimba mo yango to mona azimba kambo sima ya kare yango na loba koma lokola opesi yango na facilité beta kara ngana beta Yvette kara après lobi nango Yvette avandi susu na tanya mabedi na émission pona ofinga nga tuna esko songa na pesa ka combien de réponses na loba na répondra makami balé na bina mabe na nga na munene na nga na bino na kitoko na bino na bapembe na bino babala bino te botelinga na ndeni boza ba fi ya moto moi basi ya kitoko ya pembe ya tai bozo tula na ba moi nikola moto poani jalousie yo kelanga pona o soutenir faire oyo kelanga jalousie ye mon ka vana ndako moko na musicien nisi abala ote oza mwasi kitoko oza metisa bala ba misi ngolo bakana la misi ni oyebana abalaka etendeni maman ça en tout cas juste na deux questions pour te chiter na émission na biso comment na yo pe na makambo to ko yoka bandeko oyo baza na ngambu ya États-Unis bakoloba yo soki yo kolobela makambo mingi oza jaloux ya Yvette Kalombo ozo banga Yvette abattre record oyo sala na Karine ozo ba abeta koleka yo po niveau zo kendele bande kwa tabino bande bota la biso bomo de ali Yvette ala ngwa de flèche ali kolo yango wana yo oko kolobela kai mingi acha na sepo akoma place yo zati merci question de kitoko obige bando tuninga ba question frapper nga penda ngo en fait eza raisonnement ya bazoba parce que le banani ya bazoba na Congo toza na batamitu na bazoba belé kaso mona likambo mais azo sala kizoba na kati avec conscience na ko sala na kizoba vous comprenez déjà koloba ngaza jalouse dans zobanga Yvette abattre nga record c'est ça aleka place yo zalaki aleka basika OK de 1 dans une phrase à jalousie ba congolais belé baluka ko apprendre te peut-être ba yeba bango Christine na jalousie te longwa wana jaloux comment na ngolo kwa longwa wana imbécile mais soko bengi mutu wala yaka tianga signification imbécile et belé ba otala biso pe ba yebitina ya jaloux te jaloux ezalaka ba jalousaka mutu aza supérieur de toi et non inférieur de toi. Comprenez? C'est-à-dire ngolo ba ke yo za likolo ya Yvette Kalombo. OK, voilà. Bandi ko bofungola mato ibia. Ba jalousaka mutu aza supérieur na yo et non inférieur na yo. Banda na ya YouTube na ya na sima Yvette Kalombo. Je parle de tout mon cœur hein. Sans rancune, sans problème, juste que faut na répondre alors moi na mayele po bazo baba moi tout. Na ya YouTube après Yvette parce que bango babandango déjà na ba gloria bango tout natikala ko calculer Yvette te natikala ko tala Yvette te
atikala pe ko boulette que un jour na sala rendre na ye na eba Yvette na émission babadaka guerre na Gloria Olangi tango azopesa ba schéma azoloba makambo ya classe na bité cette fille a maele esaka internet yango ndenge memaka bato ememi bato epuis na internet toluka totuna te ye muta mayele bongo ndeni aye kota na internet te totunaka te mpo baréalité ezebele naye kotala ye esusu ntango afingaki héritier bon afingaki héritier te mais alobelaki héritier bien te bato bazalaka na héritier basepelaka te lokwa petit héritier grâce masikili asepelaka te abenganga lobisaka toloza pinga mona otelo carburant grâce masikini apesanga $20 na misu ya nene ya kelokelo nene ya kelokelo aza témoin akutaka ye na nene ya grâce masikini abengo osaka tola na besoin na sala émission ba Yvette pena bako Yvette akobungela wata te banda lelo tilobi émission eza en chaîne nanga napesa grâce micro na tchela grâce micro nga na opposer ba question asala droit de réponse na ye et pas Yvette Yvette asalelanga yango keto ozolanda oyo yambaki grâce à asalele droit de réponse yango nazoloba asalelanga yango n mpona yambaki ye baquestion yanga baréponse ya ye ye asalelanga yango n ozoyoka nayebi mpe te kasalelanga yango n awa naolukaka naloba makambo ya jalouse oui nayebi te ke ye asalelanga yango n et après toye kokutana na Yvette parce que première fois nanga na vie namona Yvette eyaka na conférence de presse ya Ferregola ozolanda avant nanu conférence de presse ya Ferregola mokomisu na vandi batindelinga lien Yvette na Tanya Mabedi Tanya Mabedi ayambi Yvette Kalombo Yvette afinga na mobali nanga abi promotion nini ye sara wana libundu wana osalela affaire egola Yvette afinganga bémission eza c'est que Yvette banda kofinga bato kala elo promotion nini ye sara osalela affaire egola mpona ndima ye kaza mwasi aza journaliste asola asalaka promotion banda kosala promotion ya mobali na ye Diego wana oyo aza eloko taza mayo afinga. Mais moi ça m'étonne aujourd'hui de savoir que Yvette ozalaka na esika ovanda te, ça me dépasse. Si c'est le cas, ça me dépasse. Vous comprenez? Yé muta banda ofinga. Parce que tant afinga nga pona banda soutenir faire. Afingela ngani. Zakani. Cause na on peut bana. Voilà jalousie. Holanda. Toké na conférence de presse à faire rigola. Landa nga bien. Tokomi na conférence de presse à faire rigola. Oyebi muta banda ofinga nga. Batinda Deborah Bouanga finganga. Ouais. Makam na lo bato baotala bayebi de mission. Batinda Deborah Bouanga afinganga. Abakela ba mwakela. Ngamoko na Makaouz. Nani oyo viena nga o nani. Kombone kiminga kombone oya kaka. Na Makaouz. Na viena nga wana Fiston Frappe. Makaouz oyebisanga Sara kolanda Yvette te. Yvette azoloba azoganga. Deborah finga e sora meki na oto osangela e to beta e Yvette Kalombo aza parmi batu ba complota makambo eleka na conférence de presse à faire akantanga na opese succès wana na pesa te Makaouz abisara ko répondre te vana na makam nao une fois répondre une fois lobi na bango mbala mo soka omekika ko répondre bango azimba mo makam azimba mo yango to mona zima kambo sima ya kare yango na loba comme lokola opesi yango na facilité beta karanga na beta Yvette kara après lobi nango Yvette avandi susu na Tanya Mabedi na émission pona ofinganga tuna esko songa na pesa ka combien de réponses na loba na répondaka makami balé na bina mabe nanga na munene nanga na bino na kitoko na bino na bapembe na bino babala bino te botelinga na ndeni boza ba fille ya moto moi basi ya kitoko ya pembe ya taille bozo tula na ba moi Nicolas moto poani jalousie yo kelanga pona o soutenir faire oyo kelanga jalousie ye mon ka vana ndako moko na musicien musicien bala ote oza mwasi kitoko oza métis abala musicien ko le bagana la musicien oye bana abala ga etendeni